vana kito sinon telema non tiko tanga kombo mutu te parce que nga presque so sande na vanda na tenter mutalo bilanga ne tembe to sale umelate est-ce que pour ni bobo bala na ndinga normal te bobo bala est-ce qu'on a so tu tembe beta ke ba video etika laka oh etika la na ngonga na zolo ka makambo eza réel depuis que ba ko inanga ba ko sala nga be mission ba ko finga nga je m'en fous pour ngande na boso na ti robe de malroi atola ba venture te ba robe ne mo beta ya ba musulman bamsu ba jouer wana ba osara ba benga tika to sala poso to chepe na tatami to beta pena normal bona obeta makasi obeta ntina na ko beta baze belé na la temps fula ba on te po ba on peut ba fula ngata tumsu ba sala ba groupe na sentiment osali groupe ko mobima ndeti ba président mibali ba ko mobima na ba ona ba ba groupe yebisanga ndeto vandi bo respect za mais so de to monani ba dignité respect za société tala areza iné arekula na makila pole omoni musalo sala eza art onga na sala eza art alors pona ko kamba ba te pesa mila mutu nyoso te omona mutasali ko papandi go ake va na poto chroniqueuse bokoma bafana baartiste nani ndenge nini yaya est-ce que tango d'ailleurs comme il fait nanga mo lobelanga sous ezate atala sali makemo ezate pona bi na rolia mo $20 mo $10 carburant pa na mo na finga yo ezate na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde toza ata ile makambi maman Nicole Malonga telemi wana mima ata sula milaite ana buwaka na ngati maman Nicole Malonga makambi na kama kilo mkusi sans complexe una solinga mesinyo solinga solinga ekokayo kota papa nebiso Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine.
an amazing, life-changing and epic concert est le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Voilà, meilleur veille na ba union so ba kolanda biso na Sarato la TV ba abonné na biso nyonso oyo bazala ba fidèle ya chaîne na biso hein ba mourir à Sarato la TV ba vrai hein bozali wa fi bokoto émission na bino bolinga mingi vérité présentée par Paul Mukendi mona soka ba Mukendi nyonso yango e bandi nangu ya na force balobi le bezaka ka moko to le braka merci na tata yawe nzambo abati la kibiso ko banda janvier 10 décembre vraiment eza na makasi na biso te eza na force na biso te eza na kitoko na biso te eza na bambongo na biso te mais eza koleka na ngolu ya nzambe na mawa ya nzambe yango toza oyo tipi toza lelo mingi bakufi ko banda janvier na katikati bato bakufi covid mais biso nzambe zo batela ti pourquoi pas to le bana nzambe merci nzambe umela vana na ngwende na yo penza umela obongi na yango merci na ingénieur Axe derrière la caméra pour la image kitoko pourquoi pas na bon livre pensez que merci na ba tout nyonso OP ba lingaka problème kendi émission vérité les awana pour na bino bato bolingaka ko ba sponsor olingi na sala émission ba tie photo na yo na simananga olingi na sala émission na lataka t-shirt na yo na lobelaka yo benga ngati numéro na ngeza wana plus 743 89 46 65 024 les numéros na ngati benga wana tokosolo na sola kitoko na sola vraiment bien ba sponsor boya bato oyo bolingaka pe kosunga bosunga pe ekozala vraiment kitoko décembre pe mwana nga bientôt anniversaire ya Paul Mukendi na botama le 24 ba yebalinga pe Paul Mukendi na mona bino bomi moni samaneti maître avec Diebo esprit libre avocat ya Barbas ototombe otokolo balele le ka otokolo balobi yazalaka déjà wana mutu du mwana deji lembe depuis matadi ye kutukolo ba kutu ya tongo na moni bongo lisusu grâce moi pas est moi pas wetu depuis Paris wana babi mwasi ya pembe soka zo bima ko sentir France ezongala yazalaka déjà na babi bientôt anniversaire na ye na parwane oyinda mabe chacha Boza telme belé joyeux anniversaire na Derrick Momali Dora ya Dora vraiment bana Dora lelo mbotama na yo mabi moi dintaba moi 5 kwanga na système kaka ya 24 wana tokozala wana ebelé na soir lelo ars aux invités ba le bien invité n'invite pas menga na invité yo pour te kinde kolia taba elongo na Derrick Momali mwana ya Dora ya tongo voilà la émission na bino vérité na mbeli bino azali bongo artiste et comédienne azali présidente ya groupe na ye tokolinga ko découvrir kaka komba groupe nai auta wapi iloni ni memaye awa kaka na émission yo boze belé bo s'abonner bo aimer bo partager et bo liker émission et ça là vraiment bien voilà merci na sponsor na biso Azir Babi
Azir pona ba papa olingi ozala le posto kitoko papa walingaka kozala bien walinga nzoto na ye kosoma mafuta mususu te kaka Azir balobi yango ndeza solution ya ba papa mama walingaka mobali na ye sombela papa Azir ezala vraiment kitoko to bosana te chaque samedi chez Joli wana avec l'artiste Diego Milito musique ya kafu boya koyoka rumba et kozala vraiment kitoko Montréal ce que ça même langage na ngai fungolanga déjà plateau bandi ko ba découvrir invité na ngai to me ko betane moi li solo maman Asosa. Bonjour. Bonjour Paulin. Bonjour. Bonne santé. Oui, ça va par la grâce. Toyambi yo na émission na biso vérité to zakane lo monto sala kawa avant ya kobanda mo ko chaka mo lo boko lo bosolo na ba question na nganyos. E bandi boy. Yami bana boy. O bandi santé pa. Tena bangi santé. Non tombola. O bandi santé. Tena bangi santé po okolo bosolo. Na kolo bosolo. Ten avant no bando tu na ngati kan lo bana bosolo na nga. OK. La to na bino kitoko. Madame na bino kano. Wana na boso na nga liboso. Bosolo na we liboso voilà. Félicitations ça la bien kozala la madame aza bien. Là je salue la patronne maman Sarato la mbingazo de la presse congolaise. Vraiment bagisela itumambili. Basala ngana simba. Bagisela itumambili et ça la vraiment bien. Merci à Sosa pona ko lula plateau na biso. Talaka kati musala ngo mari bato ba ko mona YouTube ndireza. Place mo ya bongo mais il fallait vous en plateau faut vous aller bien pour la salle musala na banda ndenge ezalaka bonne santé posée quand ndenge mona nzambo sangolo ko kano ibanga toujours na lingi avant to kotana na makambo ya parcours na yokomba ko présenter les triomphes d'Asosa pourquoi tu as les triomphes balongi na tia les triomphes nanga parce que na tia moté ngende za o vandika maman na pe na sa bord na pesa kombo wete ta pena la pena ndamo isanga te faut pesa groupe ne kombo les triomphes nzamba ABC na ko pena tongo na expédition nanga no la sosa na sa groupe ya boni buzuba pesa groupe na ndeni yo na groupe ozaki ondo va na si abi na sa groupe na komi pe des pièces nanga sika ça bego to yeba yango kaka awa voilà to lingi to yeba Asosa auta wapi vrai non no pena nzaka na mba vrai non nanga za presque mais Asosa pesa vrai non nanga parce que ça non nanga prénom nanga za presque c'est-à-dire ozaka non na eza Asosa prénom presque bato bo bato bile ba lui ba kaka Asosa yango besoin Asosa ne to mama parce que na théâtre na jouer mingi na kombo Asosa auta wapi pour le Asosa comme na théâtre nana bimisa Asosa bon tout qui non a me pousser te betele biso parcours na banda we bande betele biso parcours bon ba 2007 nazaka nanga na parler na vandi maman les kemso dans sa théâtre na ba groupe mo beka ya quartier pour moi moi meminga presque to ko memelanga mwana na memele mwana na vandi na otandi bonjour et ko arrivé jour moko boya lobi ba président na bango lobi non ndoza pour sa fille moko a jouer mwana a ba meki ba onyo so ba ko kati ba obenga ngai ya o mato jouer la jouer ba bamanga mbongo na iso sakana te ba moko président mama bi non banda de lo presque bando ya sa théâtre na bana nga pour sa théâtre wana 2008 2009 2010 na 2010 bona o kata ndako ba mo changa mo ba shoshu mo ka ndenge zalaka ana o kata na vai na ba 2014 na ozonga su théâtre ndesko place bena ko mo associé que tombo na rénover Kikedi pas président Kikedi de la yo longa na 2020 na ce groupe nanga mo donc na janvier na ko 2 ans na janvier za ko 2 ans to lingi to yeba et pas président Kikedi o sali combien des années na sali 6 ans 6 ans film ni bimisa yo o epenza esala impact kanga Kinshasa angata kapia pourquoi bala nyosa Kikedi bulimanga na angata kapia ke angata kapia zaki wa serana wa no benga rénover maison mère wenge ba série wana sko pièce wana mtebimisa bijel wa nzemba kibwisa puis bimisa bisangwa angata kapia elo ine sala obime pa Kikedi tana ngeko kakiti tana yo kasi rénover za wa mutuka Paulin omoni ku place no ndesi ngai na rénover na benga ngo nzamba ibisanga ke tano eko kikita parce que soki na oke zandu muto oke nde gambela to oke nzela mote so ngata na ngeko bya rena ngesani na kiti na ngata msuna 7e muta gambia seni siko nde mona ngai
ne mona yo pour nini bozana maîtrise te ezaka soki osali kombo muke bala mo fongoli te nga pe na zo maîtrise nga zo succès na nga te ka peleka à 2015 mais na olonga 2020 50 na zo avena ta oza penza ta makasi kolonga oyo bato balonga na bakopa ba théâtre eza na cause il faut oyebisa biso cause esalaki elonga na go cause na opesi ezala temps na swana na mutu te nayebi te nalobani na bunda na mutu te ezaka temps nalani nalambi nzambe abitani ekoki bona kokanga te azosa okota nzonzini nde ojua mpe nzonzini oui na joa nzonzini na joa mwa bakelke mpenza me yaomipesa mpenza te yaomipesa mpenza te mpona nini ekoma likambo ya bato likambo ya bato mais ezala clair ekoma likambo mais ese yo na ebandela émission fo tia loboko mpo oloba vérité mpo ozala mpo okima baquestion nanga te yango wana bomoni biso natielaka bato tamami oseka yo te mana ayebi pourkui loboko wana ekanga bato ebele omoni déjà ebandi okanga okokosokanga te okosokosa te okokezoneka so nakosi nalobaki naloba boso ozomona toke na bongami obongami voilà tana yo nzonzingelo ekoma ya bagroupe mais toyebi nzonzingi kala mais joa no nzonzingi kala na joa nzonzingi kala donc na kati oyo joa banzonzingi ba 2019 tilo mpe nakendalanga banzonzingi te babengisanga mpe te babengisaka mpe te seki babengisaka mpe te mpo yebi ojoue te un problème te ceke ebele baojoue wana ebisanga baye bojoue tala paulin bamisu baojoue wana baosaka babenga tika tosala poso totie mpe na tatami tobeta mpena normal boye na obeta makasi obeta neti nani nakobeta baza ebele na temps fula bango te mpo bango mpe bafulanga te obi yo oza na mbanga natalaka yo déjà oza na mbanga me mosala moke mutu nyonso abenganga na mbanga yo naolongola oyo po ezo ekoteli nga baya mutu okondane nango soki otenga babaya mutu naye baosala émission mutu nyonso wana poso oyebaka odécouvrir nga na mbanga na nga na otya mpona otya mbanga gratuit te talanga samedi na numérica na 21h30 rediffusion lundi na 15h15 na numérica yo mwa moke bozo gere mikolo ndeni tala art eza iné art ekulaka na makila pole omoni mosala osala eza art oyo nga na osala eza art alors mpona kokamba bato epesamela moto nyonso te omona moto asali groupe apandi groupe ake ovaa na poto akundani ocomprendre kogere moto epesamela moto nyonso te na famille batombolaka moko bia mibale comprendre yango nde makasi ya groupe nanga boza bana kikedi bobimaki ebele baninga bagroupe eza te ezoyokana te mais yo oza na plaire obimi 2 ans motuka te faut la vérité olofunda 4 makolo na ngai ya te nga ba bosolo il faut toyebaka bozozo 2 ans motuka nzonzi mpo jouer grave te non problème te na tunu question malgré tes émissions na yo ce qu'on a bien question na ba réponse problème ezate na olobaka elo moko bino nde bosali plateau bo est-ce que ba chaîne ebele za ba na plateau kitoko lo ya bino bana moti siko pour mon age epesamela moto nyonso te epesamela moto nyonso te pole yo luko komanga mais tant que nga nazanga au moins de sara to la vai na bureau na ebongo couleur evanda moi sinzambe au moins davandi bongo siko moto muso luka koma sara siko pour détruire sara luka na bando finga ye pour akitisa ye pour mais au luko remplacer place na ko kakate comprendre bato baza ndenge moko te ndenge otoloba yango asosa natalaka na théâtre eza na bampaka na biso mosusu ya théâtre abanda théâtre kala mais ti lelo atambolaka makolo mosusu mpe groupe ezaka stable te mais yo oye nsima 2 ans groupe eza stable ozwi motuka nani aza nsima na yo question ane sexinga nani aza nsima na nga premièrement moto aza nsima na nga nzambe oyo tosambelaka deuxièmement prophète Conde Paul Dominique baantoine mène na bino donc kogere bato notre épisode eza kaka iné eza mpe donc kozala mwana mokie te kozala mokolo te mais eza kaka bagage oza nango na grâce nzambe apesi et bato mosusu basala bagroupe na sentiment
osali groupe okomobima ndeti baprésident mibali bakomobima na bango na bana bango bagroupe yebisanga nde tovandi boye respect eza mais so deya tomonani badignité respect eza asusu te parce que nzambe ye moko ayebi ke dignité na biso eza sacré ocomprendre donc ntango deja obimi deya na mwana moko obimi na yemi bayemisato ntango bapotani yebisanga groupe ezala yango nde tomona balider na biso ya lelo okoma welo simbi kiso sombi bakaro osali nini mais okoma liboso boye obosanake nde na osimba boye eza na bainconvénient alodi na libuli siko nga sani nosa mosala na ngai secret na ngai wana secret na eza nzambe to bakaka secret na ngai eza nzambe na prophète na ngai konde Paul Dominique na respect piese liboso osala ntango osala kope ezalaki nini mambo c'est-à-dire quoi makambo na mambo na swahili makambo pourquoi otia titre makambo eza ebele na mokili toana baréalité mona mokili donc so otalobika nzambe kaka nda batela biso yango napesa mambo avant tokota pena mozindo émission na nini nayeba idolo na théâtre congolais ezaka na idolo na théâtre congolais Yersil Péchard yango wana nazomona oza na balinie ya trop fier parce que eza fier te nga ozala kwa mobali na denda na nga te na kotala na plan déjà na plan de aboy oza déjà fier oza trop na milieu bato théâtre te oza ona badela sasa bongo c'était eza wala ozima mbo yo oza seke ozo copier mambo ya boso bato bakangami na bona ngati ngaki kama bona makasi ala ba poison de koma na ngobo ya natika mama abiso gigi mokango azanga mwana yi mwasa mbijibu loka saratola na bo ala mbai na boy na ya na boy donc na joie Yersil Péchard na ngake makasi donc je te salue ma sœur azana mo ba charisme mo ba respect mo kota buzo ba yakate côté bo finga yakate ya lora fali ponga pe na lora fali fallait répondre à batu na nemba moko na ni msumba moko maman c'est 500 émissions mais est-ce que sauter batu balobaka bon peso poité mutu fo okima rabatu est-ce que c'est ça ndeni ni bo mobala mikolo na théâtre mabala na ngabu na bino to ko kabino te bo mobala ngana na bali te te me ba artiste comme ne bozo bala ba bala tota boka Rwanda wezozika Tota bonga Rwanda wezozika. Asusa. Maman présidente. Ndako wezozika nini poto omona de mabale zo balama. Ba fete komo salama chaque. Chito bakaka ano eza ya bino. Ya tembe. Ezande ya tembe. Tala moninga ndina vandi na ngaka na kiti oyo. Nako bimisa mbongo na ngati mobala bala. Romena tula. Comprendre? Tala bino boyebi le goût de saté Paulin. Tala bimisa mbongo na poche na obala mwasi. Ata mbata so becho bando regretter. Mais soki ngana bimisi mbongo yo balinga. Ata na beti yo. Out please obimo ki oluki mususu bovani na boîte. Bolali petongo yenga na nyongi na motel. Yango nde batu ba osala. Si tu comprends bien ma balle au artiste comme ma balle mikolo bazoba la. Ya libale eza pour la vie. Libale eza pour la vie bande ko na ngai. Pourquoi to ko mobala libala tembe loko aso sa bali faut sarato la bala. Loko to la bali faut yepe kuna bota. Te libala e bongo te. Libala e mama nzambe. Yango mo ba pasteur ba benira pamba te na commune kutu avant ba benir bino soki ba pesa bino pete ne balaita. Batu na nani azana likamba ko loba. Tala no makambo nde tambulaka. Ngana bisi mbongo nanga obalinga me na suka bautu na nani azana likamba ko loba. Poni basala. Pona et créer des ordres. Mais o abiso ba artiste makambo salawa. Yango moni tozo kufa mingi ba artiste. Okomo bala mibali. Pote bata poto basa makambo na bonne mais ça biso kutina biso za bongo te za mobile faut souffrir obala mwasi. Bino boko mobisa mbongo bala mobile na ndeni pe mobala ngomona mukie mibala ngoboke bala. Nini? Poki no bala mibala monde tinga pe na poana ngaboya ya. Ata na 20 ans na mobala 30 ans. Et car à 10 ans ça a bien respect. Ngala ye bala mobala za leki na pe na ba leki na ngasko na olenga na kola. Po ngande na boso na ti robe de malro atola ba ventir te. Ba robe ne mo abeta ya ba musulman. Sikoyo yoke obe ngasi ko le na bima mukolo na lata poana nga. Siko ngana ko mo zonga na mwa mukina kanga mo kanga dadi mo kilote. Poto ko ka ne ka age.
pourquoi mais bazaba star quand même te mais ngelo non le bara mabala ne umela te oh biso basa ba artiste to pesa mibali mbongo e umela te ne tembe to sale umela te tu peux ni bobo bala na ndenge normal te bobo bala sikona ba so che tembe beta ke ba video etika laka oh etika la na ngonga na zolo ka makambo eza réel depuis ke ba ko inanga ba ko sala nga be mission ba ko finga nga je m'en fous c'est que je suis en train de dire c'est réel et ça réalité depuis ke ba inanga bato pe ba inanga bato ba sala ngo Duchesse alobaka ngo président Duchesse je te salue président alobaka ngo mais mon 2000 émissions na bato hier aliaka na banga sombela ba biloko ko lia ba mela prophète Duchesse a vient na makala mbandaka to vala ba événement na mbandaka oui ba Lionel je te salue Lionel ozomona alobaka ngo metande 5 monsieur bimara a yo mukolo boti de ba no so 8 7 mikolo makosi misunu ekoti mais okyo bala mwana bato mbala mukyo vanse na palais o lesakai au moins on est malamu asosa wana nazoloba na bango bokoyoka mona mission o bokoyoka so boyoki te na kozonga lisusu na plateau oyo osimbi film pona bato maboke toni na simbi film te mena ebi monde onde tambola kiza ndenge na biso za mabe des heures ngambu na bino ya wana simbi film lokola la Duchesse la biba yoki te yosko yo ya pasteur de la foi papa ate yango aloba ni to yenga na mutali boso te na loba makamoyo ba lesbienne ka biso ba pede ka biso surtout ba lesbienne ndeko ma ya tembe mona bango basi mais na kati ni ma yo petit bonga mako petit ke bano wa petit vous comprendre c'est sur rôle te comme na frère ba beta ngo na rôle bazo sala makambo bango bazo sala omona mwa muki azo bima na mère mukolo eza ba jeune bango bazo sala ngo ya ko mosela ngo ba pièce elo moboya na ibandele miso tchaki le bobo bobi na ba vérité nazo lo baka vérité toujours et miso ngani nga poto kenda na bobo solo zoko ba nazo lo baka na lingi o sala o krese biso bato ba yeba ba abone na biso ba yeba nani oyo na théâtre abali mobali abimisi mona ye omondi la vana kito sino tele mano tiko tanga kombo mutu te parce que nga presque so sande na vanja na tante mutalo bilanga malam mais na temps au condamné nga pona mabe o nga na obimisa lelo comprendre po ba ebele bo sa be miso je m'en fous meni na vanja je m'en fous na vana na ndako na nga mabeto na balte mais na za shinga nzamba sanga grâce na otambola mutuka 4 mako ateza ngo ya malonga te mais na otambola 4 mako eza problème te c'est le âge na nga ekoki tina koma na âge oyo za nango yaya ko banga te na bandi baboro ba député batambola nango wana ekokota na bisiyo ekokota taki mia pole émission ezaka fuka fa bande makambo eza makambo ya likambo na émission tisuka suka ekobima ngana olo balanga makambo mabete sauf que pole nazo bande to tika ki monde à lesbienne to tika benga mapona biso te to tika bana ba parler o basana ba lesbienne na bango to tika mo eza ndenge na bango mais na monde art nebi ke umasa nanga mais ngano to koma obeta oyebi bon nanga pe na bon malam te ya malam te na mona ndeko la biso mo a témoigner on a kito na bosa inde kombo mais a témoigner mama 7e na pesi pe bambote a témoigner on a kito ba ina ba nyo na mitema amta o biloba loba sa posa base bino batutu ba ko loba vete ba na posa base nga la vendre na sa groupe na nga na de kaka na za kimia ko benga nga banzonzi na minote est-ce que nga kuna yebi bino na posa base na bino ndi na loba est-ce que nga na posa base na za posa base ya yebele ba sa banzonzi so ba sa groupe ndenga sala na oleka na TV na kimia ba groupe na ba ko simba te groupe 4 épisodes ya nga commencé na 13 épisodes 2 jours espace à jour moko sous 2 jours pe on a vendre cette idée na nga bien mon pour komi bongo mais film muto tali ba comprendre pe histoire te ngai bon c'était pole yo bi mara monde tambola nga la côté la mutu te on a photo yo boto ba producteur la biso o pesa bango ba mbongo ba sa no filmer je suis là presque à ça wa tembe na ba producteur bo pesa ngai ata filmer moko soki nga moi so na fa na kicho na loba makamba ba aventure na décevoir bino na zonti la bino mbongo na bino ata na ngo ya mingi te na tina mama na nga defa na fika
C'est ma balle pour balle pour une défaut mon Afrique a ozo bimsa. Ngana bala tenga ngane na zaboya na obala mobali tenga mobali ndefa ya obala ngai. Yango moni na vandi na ngai. Omoni. Na mobali ndefa ya obala ngambali presque je t'aime. Presque non, tu es spécial pour moi. Sans toi je peux pas vivre. Comprendre. Mais oza ke ngane na sa mobali bébé. Moi si obala religieux mo komo toka ko kebeta ba porte maman Olive na biso. Maman Olive na biso. Maman Olive na biso. Ndeko nanga na koti na politique te meto okendeka na makambo art na makambo ba YouTube ndenge etambola. Enga mutu mutu. Bozoloba Maman Olive nani Maman Denise azokipe biso penate Maman Olive non. Et ça bon temps non Maman Olive mutabane bino bandaka la bo sale ba nyanga. Bozo nyoko la Maman Olive bozo bo katele mangala bozo finge pa misuba kotele pa. Siko bisanga Maman Denise Olanda bino ndeni. Olanda bino te. Bozo mona no ndeko na yo zakili bozo no bozo respecter bien te misusu ba okende ya mbebo. Siko ya Olanda bino ndeni. Maman Olive mona kana obiso. Mona kana obiso ba mama ndeti ngana obiso ba yo mukolo ma tataki ngaka tatu oyo benga tika ngana senga la Maman Olive. Na comprendre yo poso ko. Tika ngana senga Maman Olive. Mama ni manga na yo tuka bango te Maman Olive ya bibizela. Moko bakenda repana ngana na kenda pa Maman Olive te. Mama ni mama. Ngalo bande Swahili te. Mais na osengo kala lingala biki kotala ngai. Mama Joa penga mwana on a vu que les 25 dans les capeta ku mesala ra bien ba ngo pe do moni ba ngo mini ka ba to no yambara na ba ngo pe ka ne ba finga ka mama mais ngai a ko décevoir on comment à ça ba carte ya maman Denise bima ko zu carte na zu carte te non na balate mais tout monde ba tout ba zu na ba marié bon ça grâce ndeti nga chiji na kota na nga déjà mais so maman Denise pas pesinga ngo ça ma biete yo ko ta sana na carte na kota andi na privé ba kota nga on a privé so na beli moi mutu moi privé ya suni nga peta ko tinga peti kuna ba place abata bien yo ko ta ona lisungite te na lisungi na kota te mais so maman pesinga pe grâce à na maman Denise Nyanto on a sepela makasi je dis un grand merci na maman Olive Lembe Kabila pour na lisungi na kati ya artiste comédien nga na pesa ka merci pour ayaka ko sunga ayaka ko kundela biso ya yo wana te ya ki parate ayaka ko kundela biso artiste ba kufaka asunga ka biso artiste baza malade ya ko sunga mais autre le bal libal na makambo mabala na ko tanga na moni so to comprendre bien Maman Olive va pesa ka bino mbongo pour bala mais ndeti na boy problème ne Maman Olive kabila ka bino na bongisa ne Maman Olive kabila ka bino mbongo siko bino bozimbo mama pesa ka bino ndeti na boy problème so ndeti na bisike Maman Olive na obala ongana na kenda pa na ite mais ndeti na tiers exemple ngani bato bakenda de pa na ne se no ba est-ce qu'on peut milan au pi milate sko mobali nde fasenga mais yo moi soké le quoi mobali no akenda una te moi soké maman na obala maman seni bon maman oboya te maman opesa na yekarati maman oboya te ya wana tozo mona mobala ba artiste comédien des autres déjà trop parce que za mabala moya contribution oya atie siko ba komo sande tembe na bata poto Comment passer toi ndo bala mi bala poto komeka soko bali lelo lobi mbama foto bimi mo bala kingano ezo bala kingani yo yo siko babite dika tout kumba na ka ale pole yakawa ngana to komba mo samba to mwanga mona bisimbo pa na bali yo siko bo pumolo basu bala kingani yo mwende ba komo sana bata poto tena lobi ga nga tangi na ko mute baze bele pole na nga o elinge bimisa mene po na bo na fanja yuza posa pena tanga komba mutu asir tino telema na tanga komba mutu ke mais bango mo ba mi yebike o asosa boki pa na ngai asosa pas même ceux qui te roulent pas même 12 ans 10 ans de carrière nous avons banga vers baninga poani orebi mabala novelas ya yo do tala tokena kota ba youtubers parce que ngapela youtubers ko sanda te pole yo ye maramonde tambola tokena kota ba youtubers to bora no ba artiste no nga aime bien le artiste ba youtubers to simba nga fo ya tika na ngana ouais tika na ba pona yake frappe pe ba onya sona tiki kasi pe muto to tambo ne bien surtout so makila ka etuti aya obenga ngapena yo akomane kizengi nanga mais so na moni ko tambo abeto moni batumsu ba ba atende na otambola na koza na otambola na yo osa mabe mo boy mwana lobelo ezate parce que na otaka yo no to pesa ngai or que moi mukia betara munda bakolo pe babinaka o comprendre bande ko balobaki yango baza batu na bo batambola na bangoti balobaki yango mais bayoka bangote nga tambola na nga pe na bangote so totali
ozomona nazofinga pete sauf que naloba vérité toloba oyo tozomona hein na bande kotela bango basérie mo bepe na kotela bango nalobaki nani ana raison te bakoseye makambo mais ti omonga lelo na vai na kiti na bino ya Sarato la TV na komo oloba boye c'est que na comprendre mabe mo eza quelque part biso nde baartiste toza mabe bino nde boza mabe oyebi mokomsu nekendaka place mobwe na koti na vandi pa camarade na ngai son montre Solange nekenda pa na ye na matongi na vandi boye napesi komi nzambe eza problème te oyebi ke na mona ndeko na biso moya artiste penda koti plein chez momi na ye siko tuna momi yango aza agine mwana 17 ans mwana 17 ans ya mwasi siko papa mo boye siko oyebisanga est-ce que est bien mwana wana aza mwana yo ti ntango osabo nzambe omona te asiko ntango nzambe ofrape otolobani tobongisako asosa nde balobaka ke baartiste comédien ya basi na mibali bokoma kosimba bakisi mpo na mibali ya poto wana ezaka ya sorte eza ya lokotaki ngai na basimbanga kisi mpo na mobali te ngai ata mobali oza ya awa so olingi na yo ngai yo moko ande na ndimi na nga mpe tookende tovanda kaka ate ya poto mpe so olingi ngai na ndimi na nga mpe tookende tovanda kaka ti moko tokolembana ti tolembana nazwa kisi pwani kandi nzambe asali nga boye nazwa kisi soki lelo divorce eza makasi na poto eza grâce na bino baartiste comédien moni na vie avolinga mobali omoi ntango tolinganaka tokosanaka kaka mais ntango ovanda motu nde toyaka oyeba vérité parceke ntango obandi oyeba bavérité oforce pwani so esimbi totiki so esimbi bocontinue mais biso baoyo tokomosala mobali ataza mwasi na ya poto kuna mai nakomolukaka na force kaka pwani mpo bamonaka na buti mpo bamonaka na kabela sika mpo bamonaka na basket yaya nde alati mo lelo nanga azandu na makolo boye nasaki nga shisho napemi te malgré tout bodi nde eza ya poto kaka mais nazi nanga shisho na ngai napemi te yaya koanvie nde ezoboma biso baartiste toyeye oyo moi moninga ye tournage na valise na bakapele esopani yo mpo oza mposa lobo oyo ya bongo lobo oza mposa oyo ya bongo sans tenir compte ke oyebeli oni yazwela yango te moni eloko eboma biso elo oyo yazwela yango oyebi te ntango mosusu lelo nzambe apesi nga grâce nazwi mobali ya poto mai elobi te ke yo mpo ozwa mwasi ya poto ntango mosusu eposi mwasi mo ya kina ye akrake yo mabe famille mpe omona boye ekota boye ntango mosusu famille père amere yaya okufa nzala sikoyo lokola moninga azwi na poto mpe ka fozwa na poto eloko eboma biso baartiste yango eloko eboma biso yango wana so mo mobali ana mwasi na ye tikala mwasi na ye basi ya poto mibali ya poto bakomo distrait bino bokomela so bato bafilme bien te bahistoire bien ezalaka lisusu te bokoma kokoma bahistoire mo boye kaka ya tokoma kaka bamonaka toza ona otoloba tomosala bafilme même sur 4 épisodes okoma mambo ocomprendre te elo na ndenge mabe te bafilme mpo bachaîne omi nalandaka na palais eza bavtv na sila bisali donc à part bango mpenza na ndenge mabe te nanani président la duchesse à part bango na V12 à part bango bachaîne misu mpenza na afrika tango te mais baoyo nga namonaka e oyo ezosala ezopesa biso mwa fierité ya mboka yango wana mais bamisu mpenza nalandela te mais totika no makambo tosala topesa na otan na mosala ebela mbanga nyonso olobi soki lelo moto abimi alobi aproduire yo opesa le meilleur na yo opesa makasi ya bajete po eloko emanka biso na Kinshasa nani ntango mosusu bapale oza nao na ida bien mais bapale otourne nango ecorrespondre na nini oya moto mbongo mais baomona otambo ya makolo mais ntango nde bopulue producteur mo ya makasi ya libanga aluelenga bapale ye mo aluelenga bakar nga siko nazwaka histoire na tia ya me makambo te makambo po bango baoluele bao bapale baopesa bao bakar baotinde bao bambongo baosani teatre makelele tocomprendre te totala yango na chaîne mo ya kini awa omo pena nga puska sosa théâtre nanga peso moto otala exemple mais te bango makambo baosala mais baza mpe na baproducteur parce que baproducteur bayebi nanu biso te bazodécouvrir biso te po bato baza wana bazonga bafinafina biso mais leo na émission bokopanjana mpena lelo bapede na balesbienne bamiyebi esika bavandi yoso moyeka garçon ka telisida mbebo ya kuna choko makasi bwaki akomika ni nango comprendre ba manger ni nango pola mpe na iyo so moyeka mwasi komi oshende ni
Moi ça me ah et ça c'est pas moi. O moneka ya comment ba mon ke bango yo wana. C'est la ebi na bango onde na ba ina fula la ngamutu te. Pona micho ne vana loko tanga pe ba komona ba sanga pe loko te ba na place o tanga te bazami kate. Prison za oyebi. Ya prison so na koti yango. Ya problème te na ki opema na obima kaka. Na bomi mutu te. Tchaka na mutu na bomi mutu te. On le biga les vérités. OK. Na nga kota prison pour na vérité na na bosa ni nzambe na so na yeba na ngena tanga komona. Mais na tangi ko mutu te na lobi na bino bomi yebi. Babi ko tu sara to la kota prison. Ya siko tala na mutu prison pour na kabilongi ya sara to la koma porte à prison mais prison bo ya mutu ba ona so lo baka elongi o simba na prison te ndemona nga ya nga so na una porte prison banga elongi na prison zo bana te osokola mai nini okolia nini abando pakola nini ya bima ça va vendre. Voilà, TV Zangonga, to comme que nous na suka mais poto kabona na so sa photo ko taper mo ndambu na makambo ya ba chroniqueuse hein. C'est parce qu'il y a zappé moko azala pe na milieu ba chroniqueuse trop chaîne kufa chaîne ezali na mena pe misamo hein. Bon ezaki problème te mais batambo on peut batala émission ba rosunga ngape. So binanga mbongo ezati batambo on peut batala émission ko vanda pe na pala chenga otala bino. Presque le quoi chaîne na sosa TV ekufa ma banda lo somba boy zo bato ando futa bonde sarato na kutia na kokite malilo na oyo ya na bimina sa fièvre pardon mais malilo na oyo ka bande na mabete na sa na publicité mais malilo nga na oyo ka là na bima na sa la fièvre ata na ndaku na ngeza la magazi londe ya zolo na sa la fièvre aso sa bande ko na bino le pe ya chronique chroniqueuse kofinga na koma trop motema mabe koma trop bango pe ngambo na bango pe mabala eza na ebiti mo par rapport ya wana dit ba una beno ba makamna bango tinga ele na ngami bandeko na ngai ona mona makamna bango chaque jour ba wana ba koma bata ba pétage donc na mona ko tete lo rolo bana bango te mutu muso azo finga yo na musika so amoni na pembe na ko finga oti yango bango basalaka comprendre ngale na kotia na lo bango na TV na koti na moni sarato na lobi abi mais mu muso zakano azambiji ana te bwakama siku ba finga ke po anini ngazaka bongo mais ozo mona bato ba finga ke soko talelo nyamuta akata nduta tonga wana likona ho makono nde oyebi malada maba ya makolo mabe komoninga totika bango bacha minoko ndenge batiaka wana bafingaka bato mais boye bango ka elo mona esabino komona mutu na musika na pembeni eza deux choses différentes bofingaka bato na musika mais na pembeni bato yango bofinga ba po omoni obayela biso na TV yango te bavivre na privé ebele bapala baozaka pembeni ya bakalamu o comprendre ebeshe bango baola banzala misu bazala kwa barobo naye baposo na bango te mwasi otambola so botelemisenga abonga mwa demarche ngena na tambola musu mwasi ozomona a forcer na ebote nga ye awa nga yo na tie poudre te naza naturel na tie nga loko te ni maquillage na tie loko moko te mais nazaka bien yebi opa moninga lulinga bongo mais bango ba forçaka à part persil mais bango ba forçaka baby c'est longi nini parce que au moins on forcer longi mais bilo wa gorine parce que ma bongo leki makona milai nani si kana expliquer bango yo e ba kombo na ekana na loba ma bongo leki makona milai parce que so ka tamba makona mtala manjo be ba mo ba kota ba mayanti na bomona to tina ba talent a siko zo tambola zo chembera ka bo makosko comme lora malembe yo obiso za mabe atola tikitoko bimara mabe voilà o comprendre ngai na tante na tia lantine misu na tia manzaka boy pona bima kitoko non pe na mibalo balinga baskando za naturel comprendre ba mabala ba prestige bo sa ba tuto boyango awa soki ba Kardashian baza ate
bango ba bini ba mémanger na bango bino boluka libala contrat na Congo libala olaksa ba ninga ke na Congo omoni mabala otuto omona na ba chroniqueuse na ba artiste et ça la 10 ans té pendant na l'équipe émission no lelo émission oyo bando zonga pa bato mabala otuto libala mo ko fiko ba artiste comédien to zongisi émission na yebisi yo libala mo ko fiko ba chroniqueuse to zongisi émission na yebisi yo mabala oyo ata ba lobi ngo lo ba boya ata ba tchetemba ata ba tcheli tutu mabala na bango ko sala ba 10 ans té bango nyonso mabana bango esala 10 te po bala ya tembe ozolakela bango to na olakela te na oloba po to mona biso to tala yaya na mona muke na age menana moko ya aigle keba puisque olobi bien ozomona muke na age mena zana ya aigle ozomona bitumbo ozoluka na luka bitumba te na oloba vérité oya moni ka bunda nanga je m'en fous na mona mikolo ebele ba yasangela yo je m'en fous na besoin benga mutu oya fongola mbanga na lobinga na luka beza je m'en fous mais yeba ke na luka beza na ba vérité ba mabala ba obala ewumela te polé so tete bebeta na la ke la mutu te mais tozo mona ngo désolé voilà merci Priska qu'est-ce moi na ngo fona tuna yo so na tuna monter et la été so yo na papa bino boza bon terme oui tous à la bon terme Kike disoro bébé je te salue mon daddy monter ma maman c'était la wallon bon nga mona on a bengi été hein taou inane na la fête té na belle on fête tam sous des asonzamba sunyi so kinzamba sunyi pour le 20 décembre asonzamba sunyi na okendini otala ba orphelin sonzamba sunyi le 20 décembre donc otala ba orphelin donc so année passée na année prochaine à fêter ndena ko beng sa papa na ngape na ndo beng c'est ce qu'on va bona ba pièce pour am tout fona personnaire tano malobo na lobia moi ma misu na be miso ko misu basaka be miso ya yo lobi boye zandenge kikedi yo zandenge na ye kikedi na milieu ba théâtre bo azala kati azaka na kuzu kikedi kaka na Kinshasa na poto penza kikedi te azali na ye mais ye mo sikonde zandenga idéologie na ye ya po fula mapozwa vie ezaka YouTube te kasi ne bino pe bana bozika mpepa Kinshasa te nga zo mpepa papa na succès na Kinshasa mais banda bona succès te eza problème te nga zo mpepa papa na nga te ponga na osa musana nga na bouger mo YouTube e mo na zone kine mo YouTube papa na nga baza ndenge na ye mais nazaka na baligné na ye muso vanta ba keso poser anga na koma baba papa ni papa ni zanga na obala so na balo yechi bonga na bala nga to bando bengela papa ta musu mubala nga bala nga za ana TVA oh non ça no copie non ça copie bana poto no tuzu wana posa ko lia ko mela boya chez nous là so ça na 20 stade amatonge papa nga ye wana papa no terrasse na théâtre yangwana mutu eza clé makambo na yo ya terrasse nde yangwana epesaka yo mbanga mpo ozwa mbongo afuta te epesaka mbanga te loin de là théâtre ndi copie nanga voilà merci Priska mpo na passage na yo na plateau na biso tala caméra na lingi eloko nini ozotombela théâtre na biso na 2022 nazo sadini eloko nini okoloba mpo na 2022 mpo na théâtre na biso mpe bilan nini okopesa théâtre na biso mpo na 2021 bon bilan 2021 théâtre na biso etamboli bien te etamboli bien te parce que tolingi vie à prestige tosala artificiel non naturel na CP na ngana ngote 2021 na CP na ngote 0 litutu 2022 loni nokolo ba maloba ni nokolo ba pona ba artiste donc pona 2022 to bongisa to lingana to zala na koyokana ezaka te au moins ba star na biso minene o ba mibenga ya minene wala po artiste mukele ya minene azala raté mais ba on ba mibenga ka star ya minene grand so ya bude yo po yo na kota YouTube tete eza mabe on comprendre bo bongisa bo ya ba mutu nyonso maboko polele boza na gentil ba bengi so po yo tourner ena msuso bengi na biote papa na la tante ena sens ena so do komaka bino na bino batongo po poto bandeko na nga pardon bandeko na nga poto po ba ya pe bango tendenge ni baba lusaka bilongi moko wana po osenga ba bilongi Nigeria kutu ya so te ba ini edo mona ini edo suna ba TV ba ini edo ba mona na sute ba komo zo bano akilelo ba Daniela baso botama ba Regina Damie bango baso botama mais biso bazo zo kaka bango wana kaka bana bakanga mesika mo pe bozo tika kaka bango
so tali ko fula bazo fula batute hein mais bon vandi kana bango ozomona baartiste bakoma na banigéria kuna bakoma insister so babengi ini deux fois ande ini doit retourner mais biso awa ba insister yo tomaka kumbu yo na valise akomi wo ayo retourner ata bana na ye moko akupa bimisa bango te ye moko kaliaka mbongo na ye yebisanga yo toza bolingo te yango moni film biso bakongolais bathéâtre biso ezoke musika te parce que bolingo eza te bofula bagroupe ya mike ta mosusu art moko ezobima na bana ya mike bazo ya sika monde ekosepela nango moko ki osala fierté kuna mpe sungi biso wana Congo mais bana na bakosala mpe fierté ya théâtre efungwami ozomona mais biso tolingi kaka olia kaka yo moko eloko ezoboma biso yango wana mais bino mpe bana boza mikolo boza respecté yango wana mikolo bazokangela bino je ndeti nga nde nasala émission na ngai bandeti suka na manki ata mutu te sauf ke nalobi vérité na bargument na nga naza na naza clair donc oyo ekoswa yo akozongela nga asaka yene mitasala eza yene mitasala nga afini na mutu te nalobi nde vérité po ena mutu moko bana adiche sa s'excuser devant bango ena mutu moko te mususu otema loba likambo nga alobi lelo o comprendre mutu moko te otelema ta wana bachroniqueuse bakoma bafana baartiste bakoma meilleur baartiste bamami bachroniqueuse bakoma bafana baartiste na ndenge nini yaya bandeko na biso poto bakota biso de ba western bakota bino de ba western siko sala musala no ezala exemplaire yusko po nino komino ka fana mutu ya artiste est-ce que tango d'ailleurs comme fana nga mo lobela nga su ezate ata sali makemo ezate po na biye na rolia mo $20 mo $10 carburant pa na mo na finga yo ezate siko po sa musala obia ya ko za fana mutu te so wala mutu wa bien respect voilà zale tinga yo na za bien na batutu ezala ngambo ba artiste comédie ba musicien ata sa mabato ki sonné na kwa musicien mais na mila ki na TV bona milo barate ki na fana mutu boy c'est-à-dire il faut za la bongo et ça la vraiment bien merci à ça to komi na suka na ebité message ni ko pesa batu par rapport ya groupe na yo programme à groupe na ba dédicace na yo bon programme à groupe na nga lazal samedi na 21h 15 na Numérica télévision chaîne ça kinya donc lundi na 15h15 groupe na monsieur les rapuna wa azana kinya o peso va libana moka so portal on a moyen ni ebité mais na YouTube kaming te ezokota na chaîne nga moka YouTube Asosa TV et kota na zo ande ton ça beaucoup tu ba filmer kuna te na lemba na ngai mais cette fois-ci na roté mais na ça on a tourné de ba cette film non na chaîne nga kuna te mais film on a tie on a invité so bo ngozo extrait na on peut bo chapa bino na ebi na ngate et là pe kitoko na se bena film bien nga mon jouer aveugle donc ba producteur non so bozaka na posa ko produit ba na loba ngo met fa na loba ngo de na chaîne ndo na biso moko donc na loba ngo yaka so e pa na ngo pesa ta chance à filmer na moko te épisode moko so na décevoir papa na zong selo mbongo na yo on sait lo ma moko na biso tika ata ba ndeko bo pesa ba confiance wana vraiment bo loba te na obebisa na nga mutu te sauf que na loba ka ma mbo eza bo solo bo ba bo solo ti bo solo kasi na lobi ka bo solo donc o a ko inanga ini mais o alinga noter dans musupe nzambe mtatindi nga loba makambo dans musupe na yela ki yango te mena lobi yango bonza me mtatindi na po caméra lobi singa biloba loba te po na banda nango tonga comprendre mais na sepe ba chaîne bino ba tinda mutalo ba likambu te comprendre ba chaîne so da moi kata caméra loba la finga e bozo msebo okoro loba te mais na chaîne na sepeli donc o se miso à l'aise mo obisa makamna yo nengo lingi mtatindi yo te donc normal na sepeli vraiment na chaîne ba dédicace na yo na numéro de téléphone là ma numéro de téléphone numéro nangeza plus 243 90 75 32 372 plus 243 90 75 32 372 so il peut agir en autant à travers yo donc pour s'abonner à la chaîne YouTube là c'est on a maman Sarah Tola votre ma peu moi mba na nge ça la bien et ça la bien ça moi bébé quoi donc comme ça pour moi pour ça maman Sarah pour s'abonner à Asosa yo les gars pour ça maman Sarah na le là magasi alors on doit kita donc pour s'abonner à Asosa TV pour s'abonner à Asosa TV donc et au ça la bien ba moté na na pesi na César moi ba bi famille moi ma mobimbezo c'est moi donc César Mwemba ba moté na oté c'est pas si famille te nga pena na poto na mobali te ndinga mabeti na mobali te mais so mbala nga pa yene abimi na poto za ngo pe mabeti te za mabeti vidéo bimani
c'est pas bino toya bande l'émission pas vidéo ani ngamba ba artiste combien de vidéo comment bima trop watu bete so am comme surtout ti bana mtali bango wala basaba publicité na poba zo fora o pitinda mtakala te ataka ande na sabe ba zwana bonga sikoyo na ndo pesa ba moto na auto bossa tsinga grâce à ça Noëlla sauce à Donata sauce à vainqueur beaucoup maman Guigui mon carreau maman chérie hein papa Jabeto et Clémentine Moyala babi wana ma grand-mère nanga kade couper ça mon fils chauffeur nanga chauffeur intelligent kade couper ça Likaya Boujolio mon fils wana ma fils à maman donc babi na ba sunani merci maman Sarato là babi ingénieur na bicha si ma caméra Axia et Swataibo ala ti bien makasi dans beti ba mokassin et aba futa bino bien chemise moi bien ya carré donc le ram tagi obima donc là c'est fait la bino bisous bye merci na bino mozaki ebele ya la émission vérité na ça bino biso to le bande au bebo solo sans bosolo mobulu ba sponsor baye balinga ko soutenir problème kendi baye balinga problème kendi émission yango yo bo tia maboko na émission na bino vérité tozala ebele wana ya ko soutenir émission tozala vraiment kito numéro ngezaka wana ti olingi to sala émission na t-shirt na yo olingi to tia kombo na yo po nini biloko na yo biloko no teka kanyoso ya yo bachango na sima tala pusima na ngeza vite ba sponsor boyako ba sala na ba sponsor na yi le pe bon mona na ti Pochela il va la vraiment bien. Nanema ya bonzambe, nanema babeti. Il va vraiment bien. Merci na Azur babi, Azur et Azali. Bon, babi mafuta moko kitoko wapi ezana savon nango kaka pona ba papa ba mama ti ba papa kaka. Olingi mama, benga mama Sarah même to pesa au secret ya ba mama, mais ba papa tozana Azir. Azir ezawana pona ba papa et comme sur le pouso kitoko wapi. Il y a un ça la kitoko. Merci l'ingénieur Ars na image kitoko. Merci na Likaya Boudimois. Bosengela la zonga et ça va vraiment bien ngai na bino to mona ni bongo bala sima na invité mususu kaka na même heure na même numéro ya émission yo bye bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu de Technology.